Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien té. Awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kakana 2 jours ya pamba, au moni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. La Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye po na lobiko na yo. Yo mutozo bela na ebite nini tungisaka yo. Ezalaka sukali, ezalaka tension, ezalaka mabota ba papa nini tungisaka yo mukongo pasi to nini. Na Gavker bika na yo libela. Na Gavker ba solution mata kita bandeko nanga na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille lelo na memeli bino frère na biso José Nzita. Tant loba frère José Nzita déjà to moni ndenge communauté na biso ezalaka na frère José Nzita. Ezana ba mosusu en tout cas ti lelo ba lela kaka le frère na biso José Nzita, mais ezana batu mosusu ba loba ebele. Kandenge boyebi mama Etoile Nines TV azalaka awa pona koya kopelisa moto te, mais ayaka ka pona vérité, ka pona kozongisa makambo nyonso na nzela na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino le frère José Nzita. Nini ezoleka na vie ya frère José Nzita, makambo nini penza esali que non le loto ya kobete lango ma solo. Avant na kota na momo zindo ya makambo nyonso ekozala malamu mingi nanu na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ko chaque fois que tosalaka ba émission ya sika batu ya sika pe bakotaka yango ne kosensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Donc, makasi.
Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote na madame Judith Diampovisa. Bambote na madame Grace Mpoi. Bambote nanga na madame Marie-Josée Chala, madame Sidonia Siala, madame Marie-Josée Mafuta. Bambote na madame Vicky Mombonzo. Bambote nanga na ye moko kane boyebi mama Céline Kaba. Bambote na mama Titi, bambote na mama Tina, bambote na mama Eugénie Zemanga, bambote na mama Joséphine, bambote na mama Christine Lonongo na système moko ya bien, pourquoi pas tonton héritier Yola. Voilà bandeko nanga lelo na ye na frère Nabiso, le frère José Nzita. Frère José Nzita, quand ndenge toyebi ebele ya bato. Na ebandeli don na kala ebandeli penza ya koyemba frère na biso to pasteur na biso Mike Kalambay. Je me rappelle na interview na ye moko aloba ye alingaka penza mingi kokota na banzembo neti ndenge frère na biso José Nzita ayembaka. Soki totali pe banzembo ya ebandeli penza ya carrière ya pasteur Mike Kalambay, vous allez comprendre que non koyemba na ye alingaki akota mingi na rythme ya frère na biso José Nzita. Ngaki akota kuna mais eyaki kosala kino na ebite. Lelo oyo frère José Nzita na pasteur Mike Kalambay courant ezalaka penza te, ezalaka penza bien te. Ba réalité na ba vérité ezaka kino ndenge ezalaka ba musicien président pesi bango rendez-vous. Mais et ko sala ki non ba pesi frère pasteur Mike Kalambay réponse que non yebisa frère José Nzita ki moyen Congolais congolaises partout aux alikota la biso to yelio offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku. Ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà ba mapango ya koteka yango yo $350 ya pamba ozana lupango na yo na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kande na bando loba tango pasteur Mike Kalambay aye kopesa information epai ya frère José Nzita eyaki kosala kino frère José Nzita asepela na ete kandenge bomoni frère José Nzita makambo na ye nyonso ezalaka polele amema makambo wana sur les réseaux sociaux. Mais lelo oyo toza penza besoin na makambo wana te wana ezalaki kaka mwa parenthèse ya muke kandenge tomisana na biso kofongola mwa ba parenthèse pona bato mosusu o bayebaka te yango ka tofungolaki yango. Mais makambo oyo esali ke non lelo to ya kobeta masolo eza makambo ya rencontre ya frère na biso José Nzita na mama Gerda. Ebele ya ba Congolais ba sepelite mama Gerda wana toyebi te kana boyebi musala na ngana ezalaka awa te ke non na ya koloba oya sambelaka oya sambela te wana ezala musala na ngate parce que ndenge toza boye mutu oya yebaka biso ezalaka nzambe. Mosusu epa na bino bokoki komona ka video na nga ndenge ezoleka bokanisi ke non mama etwali no asambelaka makasi nzoka na sambelaka na ngate. Mais oya yebaka biso penza ya makasi ezalaka nzambe. Toyebi te mama Gerda sambelaka to asambelaka te toyebi na biso te. Mais Congolais kaka aye kosilika komona rencontre ya frère na biso José Nzita na mama Gerda.
Alors tango bamonaki bango en tout cas esalaki bakongolais bien te. Ebele ya bato babenga frère José Nzita, ebele ya bato bakomela ye ba message pas possible. Ebele ya bato basasi ye kutuna kosasana kosabola ye kana ba réseaux sociaux oyo na ba TikTok, na ba Facebook, na ba YouTube. Il y a de ces personnes ba salela ye ba émission kili kili pona kofinga. Yango esali que non lelo penza étoile Nines TV amemeli bino ba audio ya somo ya frère na biso José Nzita azo s'expliquer ye moko. Ye moko alobi pe par na ye ya makambo bandaki ndenge nini. Comment ça fait-il que ye na mama Gerda bayaki kokutana? Bande konanga botikelanga mwa tana tie la bino mwa audio wana. To landango biso nyonso ba explication ya frère José Nzita. Après kolandango nde tokozonga kanenge tomesana na biso kosala banalise na biso na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Aki na video na mama Gerda kidila pona landela vino makati ya José. Ya la chose yo oyo. Eza la video ali pambo yo comme video ya bilakeli babe. Balakeli o batu balakeli nga batu bakomo balanga José tondimaki te yo ko sala video na mama Gerda ngoi na bo. Asali nini? Te po mama Gerda bamoni azopesa Yesu bizu. Bakangi photo azoli yango mbanga ya ni wana Yesu na ye. Siko ekomi lokola guerre na bato. Ekomi lokola polémique. Eleli ya mbanga wana nde bato bamoni yango eza pena ndenge kozala ndenge te bato bakole na makambo. Siko nga mama Gerda na yebi yete. Je vous dis la vérité, dans la télévision, je ne la connais pas. Na yebaki ka mukolo tokutana ki mukolo tsala vidéo nde mukolo tokutana. Na bokutana na ngomba. Te ngomba te. Tokende ko sala répétition awa na rond-point ngaba. Ezala sala répétition. Bato bakota ko yebi na yo aussi biso. Si vous avez un moni Pichu Mwanza, nda présenté ngai, alors voici la servante du Seigneur Mama Gerda a outi Israël bona. Na yambie na gentillesse na ngai bika na zalaka. Ba mo mama non nous t'aimons beaucoup maman na yambie Yesu na mitema Yesu nzambe kumisa Yesu asali bakri na yo wana ngape na zongisi sans le savoir que baya ko mone lobi azofi ba monombanga ya photo ya Yesu. Sikoyo bato loko ba mone mabe po azofi ba Yesu mbanga balobi mbanga azofi beza ya acteur ya film eza Yesu te. Nde sika ko polémique bandi ya. Nde balati si o dossier. Tant ba moni nga na ye balobi ngape na zaka muta bambanga ngape seki na zaka mutu ndenge moko na ye na koloba ndenge nini na koloba ndenge nini na koloba ndenge nini na kopeta explication nini nakutana kine mukolo moko kaka mukolo moko na mona ye kaka yango wana mukolo moko na sala na ye filme kaka yango wana mukolo moko na mona kitikali ko mona ye pe na vie na ngai kaka yango lelo elati ngai kina mama Gerda seke ngala mama Gerda to kopéraka. Voilà, et biloko musuzu na so uzalo na raison. Bana no kaki. Ova no kimi nzambe mo obundela yo et eza na likambote wana kotomesa na biso kofinga tozo ya ba marque na marque. Bon ka wana mama Gerda nde oboma ngai. Nzamba yebi. Voilà, je suis sûre et certaine que epele abatu to ti kolanda koloba ya frère na biso José Nzita ndenge auti ko s'expliquer. Alobi que ye kokutana na mama Gerda ngo ezalaki ka le même jour bakutani kaka ba présenta ye ke non aza musala nzambe. Bon ka ndenge mutu nyonso yebika mutu soki azoloba liloba nzambe azoloba makambo ya nzambe seki aza musala nzambe bato ebele bazalaka bongo. Suko après kosala na ye mwa video wana ya mukeka o basalaki alende baretombe ka ndenge tomesana na biso kofinga kosabola nde bato bayaki kofinga José Nzita. Bande konanga tozonga nanu sima bomoni makambo oyo ekomeli frère na biso José Nzita. Tomona yango pe epai ya frère na biso Michel Bakenda. Tango Zawadi akitaki kin aki kosala featuring biso tokanisa ke ezaki featuring Sunzoka ayaki na ye pona koya ko bebisa réputation ya pasteur Mike Kalambai. Ebele ya bato bakanisa ke non aza sœur aza musala nzambe asenga kutu featuring avec le frère Michel Bakenda
Michel Bakenda ndima na ye tala kaka oyebi ke aza musala nzambe to yemba e ozalaka bien iza kaka mutu na mutu amata na coin na ye menzoka ye ayelaki na ye ba mission na ye. C'est après que toyaki komona frère na biso Michel Bakenda ayaki ko s'exprimer alobaki ke na yebaki te mais soki na yebaki nalingaki na beta na ye featuring te. C'est de la même façon avec frère na biso José Nzite zamba makambo mosusu elekaka sur les réseaux sociaux mosusu surtout pour na ba ndeko na biso ba star neti ba pasteur Mike, ba sœur Deborah Lukalu, ba pasteur Moïse Mbiye. Il y a de ces histoires mosusu ba lingaka ta kutu kokota ba réseaux sociaux te. Pourquoi? Parce que ba yebi ke tant on a okota e kozala makambo kuna mosusu mona iza ya ngai mosusu mona soki ya mwasi na ngai mosusu soki ya mobali na ngai mosusu soki ya nani e bangisaka eza na ba jour oyo bakotaka na bango ba réseaux sociaux te neti ba makambo ya mama na biso Gerda wana ndinga osala bisala sala na ye to na ndimi penza te que papa na biso José Nzita amona biloko wana te na ndimi te parce que soki amonaki connaissant aussi ce frère na bandi te que alingaki andima ko sala featuring to kota vidéo moko na mama Gerda wana te. Donc ezaka makambo ayebaki na ete kandenge ndeko na biso soki pichu a présenta ki eke no aza musala nzambe ye po andimi toza basala nzambe yango wana me bablo mosusu ayebaki na ete soki ayebaki na ndimi te ke alingaki andima babeta na ye ka vidéo moko basalaki na ndimi te. Donc yango na ekosinga kana bandeko na biso ba congolais potia na se biso ba congolais mabe na biso ezala kaka tozwaka mwa makambo muke tokomi kokoti sango ezala neti makambo moko munene toza batu moko bandeko nanga tozwaka mwa makambo muke makambo moko penza oyo esangeli ata kutu toya kotia na ba réseaux sociaux te mais biso tolata kango ekomi ya biso tokomi kotambola nango place nyonso tokende totia na se bandeko nanga bino bo finga le frère José Nzita en tout cas quand ndinga a s'exprimer na ye ayebaki te soki ayebaki je ne pense pas que alingaki sala ba vidéo wana na mama Gerda je ne pense pas mais ezaka makambo ekomi la kamutu nyonso ezana ba réalité mosusu mosusu yaka pona côté ya biso mosusu ba makambo yaka eya nango kaka. Donc ezalaka mwa bongo alors ekozala toujours malamu mingi pona bandeko na biso ba congolais ba makambo mosusu totia kango na se ekosala penza malamu mingi. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.